Bandeko Balandia, Erotech TV, Mbote Nabino, Mbote Nabisika Bosangana Otango, Pona Olanda, chaîne Nabiso, chaîne Nabino Yamomesano, Erotech TV dans votre émission Les Congo en marche. Les Congo en marche pour développer quelques titres que nous avons réservés pour vous. J'ai avec moi Maître Chouramboma. Maître, bonjour papa. Bonjour Jean-Paul, honorable. Chargé à communication à président de la République. Alors bandeko, tozana oisika pona ko lobela. Onyo sur les gars qui semaine passée, ndebino boyebi que to sala ka vraiment recherche makasi to kendere tina niveau ba konza mboka pona oyeba o eleka ki surtout o elobama ki mena ndenge ya solo. Puisque tu sais très bien que ba pandi sango et belé pe bazala en ligne. Mais au balobaka ezali ba ramasi ba zui awa ba kangisi ba sali émission mais biso to tangaka to kendeke pe to mataka na niveau ya oyo bakambaka mboka to ebi très bien bandeko que na moi lelo na actualité politique ya RDC ezali dominé na moi lelo par la tournée présidentielle oyo e bandaki na Lubumbashi ti ekeko sukisa na Calais. Voilà, donc Tokolobela Yango, Tokolobela P, Likambuya, nomination à Premier ministre. Naransi Bino Toubo, très bien que Ndemo Nabiso Tozo Zelato, Premier ministre à Rosalato, à Rosalate, donc Tokolobela Oyo et Komela Biso Namatoi. Tokolobela sous Likambuya, gouverneur, il y a Sankuru, Oezali, stoppé na moi les loto, éviter pour la Tinanini, selon information. Oui, comme la ibiso, toko partageant on a bino pour boyer la vérité et pas inini to komi. Alors l'issoussou toko lobela oyo etali voyage à président de la République na Bakongo na Ransi bino ou Congo central na Ransi, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Et donc, à Kendeki, inauguration, il y a Nzela Obazo Tonga pour na relier Boma na Mwanda, puisque Nzela Moko vital, Oyo Pinda et Makabiloko, Kolabino Boyebi qui na côté wana Bambi Cezali, Babiloko ya Bionde Tobanga Awa, Isaya Motu, ya de manière à ce que tant comme à point de destination, point, il y a expédition, et comme là, Bana Kinshasa, donc à Kendeki, inauguration. Et puis, Tokolobela Lisusu, Likambo, Oyo, faire couler beaucoup d'encre, Mikolo, Oyo, Ezali, Likambo, il y a pasteur ou évangéliste Kabundu Alesta. Vous voyez très bien que évangéliste Kabundu Alesta, yé, Azali, Moussali Nanzambe, Oyo Lobaki était président à Koufa dans 2 ans. Alors, on a renti, Ezali, peut-être pas. Elika Nabino, Bino Batbota Labiso, que président a Outiko Bandamoussala Sikoyo. Totikala ko mona o ezo sala manamo alelote na Kinshasa ezala partout na kata Congo mais akufa na mikolo mbale na ranti toko sombre na désordre au Sahara te et puis bon banguna na bike bazozela ezala ndenge wana mais bino peuple congolais boza sima ya mkonza mboka et puis bah Tokoloberango na Maître Chouramboma. Maître Chouramboma, bonne santé ndeko. En tout cas santé toujours à merveille. Qu'on azobate la ka bon message. Azobate la vraiment joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Nali bota mobimba to ebiete. Yo pe lokola. Merci beaucoup joyeuse Pâques. Na bino batuboko tala bino joyeuse Pâques na Oyazali réalisateur na biso na moi lelo papa Mbo. Donc, docteur Mbo, Oyazali Moko, il y a Baumbu Nabino, Awana Erotech TV, bon, le dans 4 studios, to tombe l'épée, Pak Malamu, et puis Pak Malamu na Bishop Chatumba, et pas Yozali na Otango, Mopandi Sango, Ndekonaransi Nzambe, Oya Memakio, Longwa, Awana France, Tina Kinshasa,
le boko neza mukusete ezala likolo na yo ezala likolo libota otikali awa ezala likolo ya le messager Galate 4:16 ezala likolo ya mama Bongeli bon na Luxembourg et puis na bandeko bino nyonso botola biso vraiment to tonde bino fête malamu ya Pâques bo pe malamu ezala vraiment un moment de partage en famille et voilà Maître Choramboma ndeko na ete Kinshasa et bongwana ndingi kana lobaka et comme bongwana muke même soki babisika mususu etikali ezana ni rosala mais to pesi merci na bakonza mboka oyo bazana souci ya mboka Congo mais auto lobela lelo ezali tourner à président ensuite to frolaki un petit peu hein le président azana oesika azana mais tant ko kota na mozinde puisque tozaki na nous vraiment na oya ke na osala véritablement te to yoka ki peut compte rendu mais compte rendu wana eza détaillé te ndenge ba nouvelle obiso tozui ba information obiso tozui oyo tolingi vraiment to pesa na bana mboka ba yeba eloko nini vraiment ya kozwa avion en plus a besoin qui avion de ligne avion commercial à Ketina Lubumbashi et puis na tourner Mombati na est alors ndeko tourner oyo na ngana yeba ezalaki vraiment na bosolo ezaki inini. Ah, bonjour, non, nos sportifs, nous sommes de partout, les Congolais, nous sommes partout dans le monde éparpillé, nous sommes Makila, les Congolais, nous sommes à travers Eurotech. Voyage, on est juste mise au point. Voyage, on est juste qu'il y a la situation actuelle, il y a Mboka, il y a la province Nabiso. Guerre Zalaki, Koto Bazo Boma, malgré le président Moussa Sakoti, Batu Batikari Kanabiti, Nabangoya Kala, Batu Moussou Bazo. Sala misala o ezalaki ya yete mazo sala ba place musu musala goza la moko mbale mais c'est comme 20 30 donc des désordres là donc faut yemo kaya sur les champs ayeba ezanini il fa sala nini pour parce que ezalo ko la médecine akoya temba la moko ka o nera mo déjà bo eza malaria bo pese de ani tete il faut aya s'il plaît ba sali examen après l'examen on va ba que non à travers l'examen oyo ezo senga kisi oyo oyo po mutabika c'est ça oyo avec ko sala autopsie wana de te séparer na présence na mingi na présence na ba province on a surtout et d'ailleurs c'est un parole d'un président de la République il a dit na ke soki na bo voter na comme président de la République na kozongela bino Mukona kozongela bino na yebiki ozana ba passe na bino ya sécurité makabele je reviendrai allez kozonga zu parole na ye ninga lobaki 100 jours zo salama ninga loba prisonnier ba ko bima bazo bima ninga lobaki boy c'est les mêmes paroles asali sou azongi sou na province wana pour na ko contrôler makame akekuta andena mama na ba problème na province oya ke mais ba problème penza ya motuya oyo etungisa ki bo moyene ezai problème ni il y a insécurité ouais to lobela ki d'une manière générale la fois dernière mais insécurité bandeko bako ko comprendre ni insécurité aux orignes na kati ya donc en bref insécurité on est andenge ni na ba pays na ba kati ba province na biso eza na ba guerre moko eza ya ba quartier neti mona msusu Saint-Denis contre Bobini mais baza bango tu ba congolais et le bobe ba wela ka ezate par exemple musu ezali makambo ya ba coltan na kati wana bakolta wana guerre na loba to lobaka likamoko awa tozaka na avance ko lobake batu babundisaka biso mingi ezaka ba congolais mais bazoka ne bapaya omona bazimba ba koti na kati wana ozo comprendre ba congolais bango moko bazana makambo na bango tozana mais ba kezo ba étranger baye et puis ba commandant wana ngala bisera Mobutu ba commandant ko sala 4 ans 5 ans na poste moroté il n'en a pas fait roter parce que na musala soda ki camarade de tezaka ba benga ngoso i camarade et comme le quoi amitié mbaro na ngwezala donc siko mutasa sali plus de 5 ans 6 ans na ki commande donc akomane camarade ba étranger akomane camarade ba ta quartier voilà mutaka ko beta de masasi ya bongo lingi aina kata magasin a braquer batu bande ko ba congolais bazubi loko na bango omona nana sali manga mandengo na ovio azaka kuna na robenge na sola nayi tu vois biloko wana ekotaki mingi na province nde boti makambo wana et puis ba commandant na bazana ba neti région utokende o ezalaki fallait services à la 4 pamba oui na Kasumbalesa na frontière de tout le baka 12 si quoi vous comprenez 12 oyo musala nango nini mbongo oyo ezokende de 12 eki koluka nini il fallait passer la 4 normalement biso to voyage na poto na kati ya pays loko na kati au moins au côté immigration au côté douane à part yango ya suni sécurité peut faire ça sécurité à part wana ezakana moko le sous wana ezaka 4 esili na pays oza organisé dans la démocratie mais biso to na 12 ya nini
12 wana muto yeba kate muto asala musala ni muto la mokaka na tongo aye non non Félix Tshisekedi il faut ça musala en tout cas président de la République félicitations et puis babangi c'est tant que de Goma il faut mon niveau au Congolais azanango oko kende kuna te nzeleza ya kobeba ko ezaki nzela train kaka leo wana yango na pesa la retour ko le kate beaucoup no kokufa si yango te ngana mwana potere makambo ndele kaka tokei mais oyoki ne bazo singa merci te me wana zaika moi partia batu merci ndeni papa partia batu na biso makambo ya do sala wana za partie ya caméra automona ki ba braka ki caméra non ezala ki une partie et éloge yango même moto o yambaki nani ki o zaki gouvernement azo lingaza la soki nani commandant c'est le même éloge yango apesa ki ya Félix Tshisekedi batu bazo la papa to limbisio papa batu balobaki batu ba président ki malamu te pona bon alors yebsanga na tiko ba limbisie nanini bango bayebi makamba sala te papa na mboka wana siko parole ndenge ba Congolais baza partout soki ba ndeko no baza na est et siko to ba kufa et siko to ba 500 de millions de 500 soki mes femmes violées mais ba mana ba moni président limbisa biso c'est qu'il y a des actions babilo ko ba commettre o bango bayebi yango bref année place à l'équipe ba province na biso nyoso na ba misu ba bi bango moko 200 personnes ba soda ba yeko bima ba yeko ba uti wa ba yeko sani wakufa na ngombe na zamba kosa ina zamba mais kasi ba onde mbaza terroriser ba population est-ce que musala malamu yango wana est-ce que ozomona ngono so mutane ngono so ko zonga eloko ko lwaka bolimisa biso parce que ayeba ke loko sala bande ko ba congolais te toujours condamner bango pamba mezaki milice ya gouvernement utoleka on eza musala au gouvernement eza ko sala parce que côté wana côté ba côté ya lagi bango mba fabriquer bato ba kota zamba ko sala makambe belé les Congolais ont compris que muto ya ye azolo balingala lokola bango yo mon avantage nango azui c'est bon que bakamo bo sala bandeko na bino moko propre boko ko sala yango te donc au moins bo sala ngo na ba et puis bo sala ngo na ba Zimbabwe mais non ya mon peuple aleli papa pardonne ton la ndenge pesi nga pasi mabe akona Kiswahili so ko Kiswahili za langa langue mo de nzambe mutasala ngo pour la nzambe mo ko ba Kiswahili obike ba lobby la Kiswahili salika kitoko ko ya osala c'est vrai que vraiment ndeko ndengo toloba kuna des autres des aki makasi c'est vrai que Olanda qui ndemonangai ya nto Olanda qui ensemble donc c'est-à-dire que des autres ezaki wana même place msu na landa qui place mobabi même batu oyo bazaocha des autres na Lumbashi aussi bauta na kamwena nsapu oui bakimaki base batu bakimaki wana bakimaki bakendaki kuna siko tango bakimaki tango ko basaki na alaki armée oui ozomo bamzo bakota izamba na armée na bango les mêmes erreurs tozaki nango na ba Rwanda omo tozo ba problème tozaka circuit yango wana tango batana bazozonga faut ko désarmer bango parce que soki bazongi na arme tanga ko ya muto azana arme azo salate musa na na magasin abeti munduki pa bato bakimi azu biloko akimi bino bolo banini rebelle mutakoti wana zo ande Congolais oyo utakiza bo désarmer qui était c'est comme ça et puis amisusu ah non Congolais faut pas singa pardon Congolais azo ba nini ba pétard atie olongo na tanga beta même soldat azo ko différencier pétard na munduki atantante mbango bato bakimi batiki mboka bango ba lokoti biloko bakende nyo story de ko ya ba sécurité c'est ça oh ba Congolais balingi mutu boete yango bazo sala OK ce sont des Congolais qui fabriquent ça yango moni bato ba comprendre ki makambo wana les gens n'ont pas compris le pardon au moni pardon zelo ba mona ngolo ko les gens normal o bi so ki pardon zala ki blague mais nzamba linga tinda njelu mo na mokili po na kobikisa mokile akoti na njelu mo boy mais so ka tie mwana na ye po quitter la mokili pour pardon comme possible c'est qu'il y a eu valeur à pardon ils ont compris ce qu'ils ont fait dans notre pays pendant 18 ans bango mon côté bazala qui accompagner l'équipe autokende mais là ils ont compris que devant eux il y a un Congolais il y a une chose de mentalité moi na ce pays nango fort na ce pays nango makasi voilà la nature ya Congolais il y a insulte il y a injure il y a diffamation mais il y a ko regretter il faut Congolais za bongo Congolais za mtoka c'est likambo mo place avant da regretter pourquoi na commettre boy. C'est ça. Mais na kanti pe na estwana ezali sika bandeko ya lamuka baleka ki na ba promesse ya soloka na promesse ya lokuta non voilà biso to bongisela bino mboka wana baza banguna wana musu baza ba burundais baza ba congolais te oyo babala basa ba burundais banini et puis kota ki na kati ya mito batu puisque et comme ça il y a quand même que wana eza fief ya Dirkab Kamere mais ndeni ba plonger qui vraiment échec en ningwana donc ba kotsa ki ba batwana yangwana
Et ça, l'une des raisons aussi au bassin là qui. Au moins, c'est ça. Batoubaye goyesa batumakamo oeza faux. Mais lelo oyo en passant namoni cardinal Mosengo vérité des îles naloba ki na Bruxelles. Mais lelo bakute na Félix Tshisekedi tala président. Au moins pour eso que natira pardon eza natira congolais. Félix Tshisekedi a pesi mbote. Obita ngo pesa na mbote boye malgré zo na sa mutela. Fala esa tala lito vérité des îles. Akokata koloba. Akovika ex président. Ba Congo baza boye. Olobi mabe ya mutu okome devant mutu ko lote au changer discours. C'est ça au monde congolais balili pour mon qui vient ba kosa ki bango na lobi qui n'est pas congolais et qui est congolais. Félix Tshisekedi moi si naye aza mutabuka pire petite sœur ya Vital Kamerhe ya quartier. Biso na biso dans la nature moko batunyo poto ya ona so patumi baza na poto azorobo pour la libérer batumi baza na poto batangi tete ko tangi te babakisi te. Parce qu'il faut qu'on bâtisse ça. Tu vois, il biso na poto, ba est na poto. Biso to ba kinois. Muto sa uta katanga kuno ka mboka ti wana muta ya Rwanda kuna. Tout le monde qui est à l'est là, tu venga bango ba Rwandais, ba Burundais, ba na po za na est. OK, ce sont des Congolais. Préféré yango lelo. Moi si wana aza mutu ya Bukavu. Est-ce que aza Rwandais? Je crois pas. Siko yo tango ye na propagande yo falo lo bito za entre biso ba Congolais. Mutaza na kutu mutaza na moi si ya yo eko bangisa biso ezande ye mutalamuka. Parce que moi si naza Camerounais. Bon, to me kana ko sola biso ba Congolais. Admettons que ça na bana muso abotaki avant vers biso Fayulu. Bana baza bana ba Camerounais kota za lego no ba ina Camerounais. Parce que mukolo oyo ba ya ko comme président de la République. Bana na ba ko ya na bana Fayulu baza bande kote. Tu sais. Siko to za na province ou un jour na Congo. C'est ça. Tout ça car ba problème. Ozo monate et mukolo so bando yo première dame na bino ayeboye ba Camerounais to ba Congolais ba ko yambaye. Nous aurons toujours des problèmes. Ça makamo kutu yango to ba ko za makamo to ko kota na ngona Congo te. Il fallait tout l'ongolango, tout traiter le Congo. Oh, ils allaient qui na souffrance, oh, les batoiseaux les laquais, insécurité totale. Oh, les batoiseaux ça la bamisala na bangote. Ba commandant corrompu, les gens, ba peut ça tout ba armes facilement ba que ne ko ça na ba mine illégalement. Voilà. Est-ce que mboka ni ko ça la manengona na France ou bien ata na mboka ni bozika mindu ko pesi ba soda oh baza censé combattre la peuple. Ba ki ma ba professeur ba kisanga ba kino fana ba mine. Ba ki ba ki va na ordre nani? Ordre ya commandant wana nani asa message na ba soda wana. C'est ça. Mbongo ndamba zwaka apesa ka pe gouverneur. Mbongo ndako apesa ka système batika mutu na sali 5 ans et ko ba trouble za kuna bato azo kufa. OK bato azo kufa ce sont des Congolais. Yango na landaki na bokebi na landaki ministre Longondo, ministre ya intérieur lobby ba gouverneur avant bazo ba fonction. Puisque bon ça lo ke non ndenge za na bazaba FCC bazaba ta KHT ba facha ko mona toute la majorité na ba gouverneur toute la majorité na parlement toute la majorité na sénat mais sikoyo oyo azali ministre intérieur alobi avant babanda musala mutu na mutu azana cahier de charge na ye ya oyo arosala na oyo arosala te oyo arosala te adongwe musala ba nommé ba conseiller provincial. Mais c'est ça. Donc voilà, maintenant na kolongola ye nani susu papa awa tozana mutu ateranza moko Félix Tshisekedi Tshilombo oyo tu batikali za ba wagon tokoko kata mona momanyo zotolingi omuntu ba wagon wana o ngana za FCC o ngana za be mutu makasi mutu etelembe na bum longolango balongoli yango ba changer mususu eko sala dans 2 ans omuntu bango ba 2 ans oyo dans 2 ans oyo zo bimako bakabala moko bazoya nango to revenir wana biso za capable dans 2 ans dans 3 ans to dissoudre bakamanyo ceci pe ko sila nango déjà ce qui yé moko ex ce que alinga la mission alobi déjà que batacho bazo sala les ya bangote ils sont compris bazo sala musana na bangote mais boko sala nini ezako kende bongo système wana mutu omona douanier azane douanier te malatika veste osala musala douane andra ba expert ya douane bavani mupandi ndio muntu zana na poto mutu azama yile na poto atangi na poto azana be kola danger akosa le sika mutu atana azala ministre intérieur ou bien la finance avana na poto kaka mboka wane ko bonga te mais yo va ina mayele azu ko nana ke bongisa mais c'est comme des autres toi na ngana zo condamner vraiment bateau baza ba kambia mboka na moi lelo puisque gouvernement peut to et umeli tozo zelaka to ebaki très bien que ba nommé premier ministre monsieur Albert Yuma nayoki que voilà azal sous yete mais makamon ezande nini gouvernement toza nango te non ponanga na vite que pona batunyo surtout bon Yuma déjà Albert Yuma ba longole pourquoi ba retirer candidature pour premier ministre t'es premier ministre faisait la Vital Kamerhe ponanga
namoni mais Vital Kamerhe azam to FCC te na yebiso bango yosu bazana wago na biso FCC oh bazana wago ya cash bazana likam to staina bango kwa bango to dépendre na biso omoni na ndenga mabete Vital Kamerhe azo ba poste belé na kata mboka na biso koleka bate belé bazawana ayeba mboka na biso makambe belé ba yebe compétence na musala. Et d'ailleurs, pour ngai na ndenge bango baza cash eza eloko bimeli so avenir mususu ke mboka lingaka kende bato malima ke na mboka ndenge ba guerre ba rébellion ba belé bango mbale basangana babité biso toko ke nango autrement elega na ndenge mususu peu importe y ou x mais to sauver Congo. Alors bango mibale wana moka za la président de la République moka za la premier ministre baluki direcab mususu tout ambola na mboka papa ngana moni yem daza mieux placé au sala makambo. Pour ceux qui ont mieux placé devant des quoi à l'ananga, tout ça sadari, tout ça ça mende, tout ça qui s'en a ni va nani musus bochab, tout ça qui s'en a ni nani au musus avec ministre intérieur nani, mova, ari mova, bino de l'ananga et ponanga, tout ça qui ça mova, tout ça qui ça mende, tout ça qui ça ari mova, tout ça qui ça nani gimuta. Non, je crois que bango wana sous bateau soit sala ki wana bazana compétence à sika wana te pour na Congola souffler bien pour na Congola zala bien moi je préfère bachaye parce que mutu musu ba kochane sika wana to zana problème pour te le bateke haute omoni Kabila mutazana même mise haute omoni boy bango mi ba na cash na bango mbale entre bango ba sola moka za la premier ministre moka tika la président ndenge Félix Tshisekedi maza président o za premier ministre ba conduire mboka mais na kansi o lobi wana ezali oyo bayukana ki na tamba ki ni na bango na Kenya baba ki biso to kei campagne yo za la président de la République za la premier puisque assistant qui vraiment capable de diriger mboka na ya ko diriger exécutif ya mboka et donc on a kansi na moi lelo tozo gouverner oyebi très bien que mboka nezo tambola on dirait premier ministre azate mais makamto zo le la présidence hein. Voilà kasi on a ce qu'on se détacher kuna moko za ce rôle pena ya premier ministre bien pour à gouverner ba miyibi wana nyoso parce que ce sont des vols biso de tota te toyebi ke bato zo se faire na bango te atandi ke bazo fana ba poste na tout ça na bango sentiment te mais bango pa yebi très bien mais vous dans mutu moko za na lait ya makasi et puis président tota na bango bien. Pour biso il faut forcer les abisso les peuples d'abord et puis les peuples gagnent mais les peuples gagnent toujours tout le monde en haut avec El Bashir na Soudan tout le monde en haut na et pas à Bouteflika na Algérie tout le monde en puisque bateau baza oh non biso tout ça majoritaire ba bosani que nini bateau ezana sima etonda population congolaise oyo que non machine wana so se déverser na Kinshasa. Bateau na bakima mbango boza majorité boza combien boza 12 soki 300 bozo se comparer na 80 millions d'habitants 88 millions d'habitants donc on a ainsi côté on est comment faire raisonner bango parce que la révolution on a soulevé pour on et c'est la révolution on va tout mis bakanisa ngo révolution na bango mais puisque la muka bazo révolution article 64 lukuta na Congo banda Congo za lelo si to koma na 2023 soulèvement kotika la kosalamaka ata mukolo moko te na Congo attention puisque nazo na mateya nani les soldats du peuple azo le 28 avril na Kinshasa mais accueilli pour un soulèvement populaire to ça le les combien la recteur ko zonga dimanche to mboka wana si to kende tikiseke da kotika pouvoir wana to kotika la kosala sous soulèvement te na mboka wana to na ta wana te mutako sabino te raisonnons comme les intellectuels. Pour faire le soulèvement, il faut budget zala, budget. Il fait la peine à battre oyo, bah commander l'oko on a pris ça la mais à Angleterre, na si Anglais va commander comme bah ça le soulèvement au Congo. Mais c'est n'importe quoi. C'est bah on peut c'est pas moyen. Bah l'équipe américaine. Et si 18 21 kano betaki. Alors ndeko à propos ya likambo yo ya o eleka ki na Angleterre na nti tozana mwana mboka moko azali ko zela pauvre to sola o eleka ki na Angleterre biso no tozali te oui en tout cas China l'île mais peut-être c'était na likambo parce que bato azo rêver mingi soulèvement populaire na Congo et ko sala makata moko biso na Congo to la besoin soulèvement te tozana na besoin construction ya mboka Nous avons besoin de mboke telema. Nous avons besoin de mboke lamuka, mboke zo valeur. Nous avons besoin de miloko le kuta na bango. Alors moi na mboka internet wana, bato bako bima, bato ko banani yo mo no baza na poto, famille no baza na poto. Lukuta. Alors moi na mboka, bonjour. Bonjour moi na mboka. Alors Isaïe Sengo Mounen.
Ah oui, merci beaucoup pour la disponibilité na yo to zotam mulai mingité tolingaki vraiment puisque awa tozali ko pesa lumière na o ezoleka na mboka à propos ya mokonza mboka o yazali wana sikoyo puisque toyebi ke banungunu eza toujours pembeni na bandeko oyo bazana kata la muka même soki ba musu balongwe mais moi poche moko ya résistance etikali. Mais toujours s'attendre à un soulèvement populaire pour les 28, puisque les 28, moi, Mboka, Azo Kende, Aouti Kune Panabino, Aouti Kune Panabino, Nazo Ibsabandeko Kendeko, Oyo, Azana Kati ya Angleterre, Aza, tout précisément à Londres. Et puis, si Kanini, moi, Mboka, Martin Fayoulou, Azali, Oya Salaki, entre guillemets, plein de plans. Et Tony Toyeba, est-ce que le soulèvement populaire est que ça la réellement la Kinshasa pour te préparer déjà Batoubaye que non s'il faut que madame mandala là s'il faut que madame drapeau que ne royambaye na soulèvement na et puisque tant on quitté l'aéroport Mbalamoko aleki na Saint-Thérèse pour na likambo kuna eleka kinde ni bandeko bino bo pesi mwana mboka mbongo po akende ko perturber ordre na Kinshasa na Londres. Merci Ndeko pour la mutuna na vidéo. Je pense que le soulèvement populaire, tant qu'on va avoir un soulèvement populaire, il faut qu'il y ait un soulèvement populaire. Soulèvement populaire, on a fait pour ça, il faut faire une adhésion, pour faire la masse, malayo, pour faire la soulèvement populaire. Mais au tout le monde, il y a des konabiso, lala, lamuka, baluka, ils allaient monter ma mabé, ils allaient haine, ils allaient jalousie. Parce que sur total, mon continent, entre guillemets, Martin Fayoulou m'a dit, Azali, a comme historien, a comme Sikoyo a dit une vérité des urnes, a comme Sikoyo a coupé sa cour à histoire. Ndenge Azali n'a pas Tshisekedi, Ndenge a Salamingi Koleka Félix au père de son père, or Azali va dire que Félix on appelle un cofondateur, il y a eu des PES, parce que dans mon vie de PES, Basala Kiyango, Félix P. Azala qui est présent, malgré que Mathieu est dans l'archive, il est cofondateur et tout ça, mais moi, je suis Azali Nkoïté. Tout à fait. Alors, pour la Nabiso et la Mouka, on a Londres, c'est du fiasco. Ah bon? Mais oui, c'est du fiasco et mon aîné. Parce qu'au moins, passion, il y a résistance, ils ont à Londres. Il y a des Nabiso et Sabiso. Combattant il y a ma casse à Londres, Oyo, à Keneki, Ata, na meeting na ye, ton na réunion na ye, on sait ce qui. Bateau tout avec la salle wana, parce qu'il fait belleté. Donc ils ont dit bah Pangistan, d'abord Pangiland. Doit être Sikoyo et land de la biso. C'est-à-dire ah Batabandundu. Batabandundu. Donc tu comprends bien on dit Pangiland d'abord Pangistan. Pangiland. Sikoyo, omoni ndeko na biso Fayulu, azali comme benga intellectuel, attend qu'il va classe mingi mais cause à la gérant ya Exxon Mobil et tout le bâti qui yo comme intellectuel. Donc ce qu'on a quelque part et puis moi je doute très fort na ba nenga isa ce qu'attend les États-Unis parce que yo autant les États-Unis anglais malonga pesa na monoté et tout ça. Ah mais ouais le bakana biso yo ka on dit. Ah cause à la bino biso to ina mboka autant to ba anglais ça différent là il y a c'est pas possible. Côté on a attiré à cause de la Ébilo, bah côté kuna il y a la France, il y a la Belgique, mais puis vraiment bah il y a Angleterre, on a États-Unis, à cause de la société. Pour la mécanique hollandaise interview, on va ça en anglais, mais c'est carrément casse. Donc ça c'était une parenthèse. Alors pour la raison na sujet la biso notre frère Abunginzela la haine naïe. Parce que lui se voyait président de la République. Parce que nous, on ne comprend pas jusqu'aujourd'hui. Quand tu dis vérité des urnes, tu ne peux pas dormir sur toi, au Lalikakabo, la Moukino, et la zone qui 62%, et que Félix, tout en allant toujours à ta batte. Bampangiland et Bampangistanais, voilà. Parce que de popularité, il y a Félix, là il y a Fayoulou. Est-ce qu'il y a 2 mois, Fayoulou pouvait se forger popularité à travers le Congo? Pour que Lelo Alobaki Félix ait moins de 15%. Donc, on a un faux débat. Alors. Mais Azaki Naba Katumbi Naba. Bembana Katumbi, Bazali déjà invalidé. Sur le Tali Sikoyo, Nani
Matungulu. Est-ce que Matungulu a assise vraiment au Congo? Est-ce que Matungulu d'abord a un leader? Au moins, Félix Bakamere et Basalaki, c'est d'accepter des gens comme Mouzito et Matungulu, Nambu Senami, qui sont des leaders. Alors, mon leader, il va perdre sens. Il y a Mouzito, a un leadership. Il y a Mouzito, a un et parti politique, ils ont une évité. Matungu la bundi na Congo na biso awa tout le monde a la visibilité, il y a parti politique na été. Alors moi j'étais contre que Babenga Batouana ba idée. Donc si on pouvait parler des il y a l'idée na ndenge bakendenge na configuration il y a Genève. En tout cas leader avec Yola Isaki Félix na Jean-Pierre Bemba. Même Katumbi il n'est pas leader. Ça vraiment Katumbi c'est Bakolimbi Sangai mais Katumbi a leader, Katumbi a dit, parce que Katumbi, avant d'être leader, il faut quand même faire la partie politique. Moko, ça a traîné par Mars. Or, Katumbi a dit leader en tant que président à Mazembe, pas en tant que président à parti politique Moto Songolo. Donc, Katumbi n'était pas un leader. Donc, le leader, on a Jean-Pierre Bemba na Félix. Donc voilà, ceux qui me tournent sur ces alliés, je peux... Ok, en tout cas, si le roi tout ça limité vraiment par le temps, et le but a déjà éclairé sur ma case si autour de que Ndeko Fayulu azana poids mon côté où il y a traîner du monde et ça le soulèvement populaire dans ce Ndeko Barolandayo. Et puis, donc, Monique, il faut balandayer, n'habiter sur la 10, sur la 15, sur la 20. Problème est tout est libéralisé. Non, mais donc, il a utilisé le mensonge. Il a utilisé le mensonge. Tous ces gens de la Mouka, ils ont utilisé les mensonges. Alors, au Moni, le Kouta et Akara, l'ascenseur, vérité à l'escalier. Au moins, quand le président Félix a commis na Goma Puna, na Beni, Beni Basengi, président Félix, pardon. Avec non, Batouana Bakosaki Biso. Bakosaki Biso, Basaki peinture, Moko, Yamabe, que Yozali Boy, tout ça. Or, Bango, ils ont des comptes à rendre avec des multinationaux parce qu'ils ont signé des contrats avec des multinationaux. Alors, il y a un monisiko, Bakomisiko, qui a créé Sikoyo, au côté Sikoyo pour déstabiliser le parti UDPS à travers débaucher la bango. Force de progrès, fils Mukoko, ça marche, tout ça. Est-ce que au moment où nous parlons, fils Mukoko a aucune soutenir Félix pour déboulonner dictature, il y a Kabila, il y a sens nini, ils ont un sens nini dans Ngonga parce que Félix Ndé Azali la manette nous à pouvoir. Même Bato FCC va réfléchir et pas à Félix. Alors, maintenant, tellement que nous les Congolais, Bako sera tellement facilement. Donc, nous avons un discours, nous avons comme des aveugles, mais tant que vous avez comme Tassiko vérité, parce que regarde un peu comment la Mouka adhérent à Mingi. Donc sur 100%, il va supporter la Mouka, dont les lots va tirer 20%, 30%. Pour Mingi va comprendre Donc c'est pour vous dire que tout ce que Fayulu est en train de faire, ils peuvent instrumentaliser une partie, il y a des PC en leur donnant l'argent et tout ça, en faisant la corruption passive, pour la couper sa et tout ça, mais ça ne va pas tenir. Le peuple est déjà éveillé. Et puis, la marge de soutien qui bénéficie le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ça dit que la minute Oyo, Moutou Oyo a la président Félix Mabé, donc il rencontrera le peuple sur son chemin. Regarde ce qui est arrivé à notre pasteur Kabunduale, à partir de la prophétie Naïe. Vous avez vu ce qui s'est passé à Mbujimaï. Donc les militants de l'UDPS sont allés pour saccager son église. Alors la minute Oyo, il faut pas évacuer. Le pouvoir de Félix, ça ne vient pas de Kabila. Le pouvoir de Félix, ça ne vient pas de Batumo, Bafanda Kikeno et tout ça. Le pouvoir de Félix, c'est bien de Dieu. Il y a un moment Nzambe, Achiroboko, et pas moi, Mobile Luana. Et puis moi, Mobile Luana, croyez-moi, à quoi il n'a pas cité pour Lukambongo. À cause de la vie, il y a extravagance, c'était pour Bamona Keno,
il a collé un pouvoir pour l'argent parce que a collé un bongo a vraiment à vivre bien avec qui vivre dans la mendicité. Alors pourquoi les gens veulent les cataloguer dans des gens que non à Tekimboka pas banani. Mais lui Fayoulou quand il parle les 2 ans où il y a le mec qui a organisé l'élection, c'était dû à quoi la constitution nini. Alors il faut Kanisina Bango, en tout cas tout tika tribalisme, tout tika biblioco ya Mpangilande, Mpangistan wana et l'homme. En tout cas, comment nous pouvons reconstruire notre pays? Merci beaucoup Ndeko, Nangansi Mbala Sima, Tokozala, peut-être na besoin na yo pour vraiment te éclairer bana mboka puisque yo moko ebi très bien ndenge nini ba massa cezana na ba réseaux sociaux sokoza na nerf solidité na mingi bazo ba AVC likolo ya ba réseaux sociaux mais surtout za na le roi yo na ba pays mususu bato ba olanda biso sokoza na intervention songolo ya rosala benga biso numéro na biso za na c'est de manière à ce que osa le roi Ndeko oyo a éclairé na ndenge na ye bana mboka puisque leader Fayoulou aleka ikuna. Mais il faut comprendre que à Salak fiasco. Moi, Namboka, joyeuse Pâques, na libota mobimba. Oui. Ouais. Donc, je voulais attirer l'attention. Il y a Banamboka surtout et puis Banaï de Pesque surtout. Il y a un complot qui se prépare. Complot là, il y a un ancien UDPS. En tête, il y a complot là, ils allaient Moubake, ils allaient Chibala, ils allaient Moutountou na Belgique. Ils allaient Dr Mpouila, la Belgique, et ils ont des connexions à Kinshasa avec le Parlement, certains parlementaires debout et certains membres à Kinshasa. Donc, ils veulent maintenant s'aimer des ordres pour salir l'image il y a président Félix. De la République. Et tant que trouble et on a eu des pèses, le président Félix a vraiment la marge de manœuvre militaire pour mettre ma plan en action. Donc, je termine par là. En tout cas, moi, je serai disponible. À chaque fois que vous aurez besoin de moi, en tout cas, je serai là pour répondre à vos questions en tout cas, et à éclairer la lanterne de nos spectateurs. Merci beaucoup Ndeko, vraiment Nzambe a pambola yo pona ozo sala pona République démocratique du Congo. Nansi tango ekoki pona mutu tout acha liboko pona mboka na ekene liboso, mbote na libota mobimba, tokomi mbala sima. Merci beaucoup. Bye bye, ciao. Ciao. Alors, moi, Namboka, maître Shura Mboma, Tohibi était na Sankuru, ezali akoyinda, tolobaki likamba, ya Mende Awa, dans ce comment que kosi samason abiso. Balobi, Mende, Sankuru déjà, eza un village, c'est un village. Balobi nakata Sankuru, soko komi, à part moi, cathédrale à Mouké, ozana école T, ozana maternité T, ozali na morgue T, ozali na hôpital T, ozali même pas na 1 cm il y a route asphaltée. Mais mende a okenosala nini na oyo il fallait que ça na Kinshasa place ya Zalaki. Est-ce qu'on dit mouvement que oya koka osa na Kinshasa sali en côté ok ça là on a Sankuru mais yango na yebisi bino que congolais tozo atteindre ko finga libanda mboka ezoke na ba venturier mboka ezoke na babatu oyo tokopesa bango mboka te pona biso tolingi toujours kosala makambo na télécommande na musika mende ministre ya communication ata lipapa atindela ta bandeko na Sankuru te toke non lipapa kako kolata bazo tamba makulungulu total ba na Sankuru merci na bazo tamba makulungulu ata lipapa atinda te moniko ke rozala gouverneur ya batuana est-ce que balingi epete hein que nous tout na niveau au mona niveau ni makambezo ke mutu oyo atinda ta novalgine te tamba ndeko na zobela na lo batama tata poyo na pesi mambote muke malgré ibaki mbongo mais il a fait quand même les universités ils ont bénéficié na ba congolais quand même na mutu asa na gouvernement il y a 18 ans Kabila mutayibi quand même bien tongeza kaka ye mais il fallait que il va pas que tonga mais avant ça na ndinga donc Kabila linga tika musana bango ya bango su batu moko mais il y a ta la goma tindela batu te malinga mais il faut pas boya et puis azoya ko tala chose grave il y a donc assuré tozaka na système bazalaki ya ko vuka candidat unique ezala yo kezala candidat unique na bata Sankuru bandeko na biso ba tetela botel mais la mutona jusqu'à derrière l'énergie a kolekate il faut bacha mutu so sikana aza d'abord aza na makila ebe na mabo obi kezaka rebelle yo ba demenda la rebelle aza rebelle bon bato ya bomana na rendre compte na bango tazo ke bomoko za la gouvernement wana ko kima et puis aza na ba sanction ya Union européenne azoka so ke ko bata mwande papa inutile oza ko kangama déjà na yebiso na plateau na yo oyo
na région de Lika mon frère en passant soulèvement au moins à Rozonga le 28 ceux qui ka soulèvement ça mina mboka wana mukona Rozonga la dimanche appelé ça moto ba congolais nyoso azolandanga na Congo président de la République tous les Congolais sont dans na mona ngasani soka ka Martin Fayulu azongi le 19 quand meeting au sein va sens na bino kunati na chef na ngai déjà ba doit déjà alerté bana Belgique bana Londres bana mokili mobimba soka ka Fayulu asali mukolo wana ke soulèvement populaire salami botumbinga bokatinga tout le maboko keba moko alobaki soki appelez-moi mouton en tant que maître Churamboma soka le 19 le 28 à Zongi et que soulèvement sami na mboka ba kufi président Félix Akimi na Paris ba tout le monde na Paris boka nga basinga boka tanga boko na makolo mais ce qui était pour il y a rien qui va se passer et que ça n'ango calme mboka si va comprendre que président mutu mususu il y a cause la nete na région de Bango mais bata Sankuru ba sanctionner Mende tina suka ba kotika Mende te à cause elle n'a jamais candidat unique et puis bazo pese ba il y a l'occasion de ba ko faire système nga kala oh il y a zolo bananga bo zolo na il y a zolo la de réachi il y a katabiso wa internet à combien ala naki réachi combien de fois il y a lobby il y a Mende lobby. Comment un président de la République, c'est du jamais vu dans le monde, un président de la République a fait sa commandement na un commandant militaire, alors que le commandant militaire a une hiérarchie. Tonito Bongo Félix Tshisekedi Azanan par rapport à l'armée. Chef et commandant suprême d'armée congolaise. Et donc, il mène d'ailleurs bien monté. Comment expliquer commandant suprême attend en France awa ce qui va lingi basa la rébellion. Macron avant que nous toque nos bêtes mboka tel Macron t'a signé la dernière c'est que commandant suprême des forces armées françaises. Siko yuzo bana mutuke ozopona teke makamba ora makamba mesala na deuxième esika ba escroquer ba tesika lelo eza souté lelo ko makamba président azana droit toi état de droit président ko beta marteau mais tout le monde akawa Sarkozy alongoli sa na TF1 te président de la République alongoli sa na nation na télévision te balobaki et c'est président de la République qui titi na niveau ya autorité média star à télé hein si on a voulu comprendre le président de la République le rôle il y a président de la République on doit comprendre le Félix te martoni azana ngona maboko na il y a wana place de konanga si to bando tanga constitution na charte article moko ya lingala sikoyo to faire traduire on a Google totangi constitution article 1 balobini article 2 na si to photo sala yango no moni France gagna pour France ayebi mututu ayebi droit na ina munoko na ye moi boko ça ezate ay ko sabiso le bis soulèvement populaire le 28 bande ko ba dipo mbale bazaka na Bruxelles ba le bis soulèvement au sala le 28 mais ala dara bango le 28 ba ofana ndako ba olia ba omela na bana ba ba otala on a internet et sika congolais zo comprendre sika zo internet ya pour na bango soulèvement internet mon frère il y a rien qui va se passer dans Congo c'est déjà un président élite OK na ye si mokolo kosila Aza président élu aimé par tout le monde to landia on na Kivu et sika nini yake na otala bato bakufaki na mai to monaki mutema nini puisque azaki mutu mote alala na mboka na mais tant ba benga président ozana kata mboko yo batu boîte ekwei papa il faut mon essayer 150 personnes Kabila la kuna banda za 18 ans na la province mais déjà so ebika ba 100 na ko la te on les a comme ba mitu bonnet baba ngisi babi papa zonga kaka ko kwa sanga bité bozo banga mutu te ngala na sala mo box na ngana Bruxelles wana l'esprit zé bela bina ok alali ba mo na tongo susu ba to ba mona ki ba sinistre to ba mona ki mboka ba rebelle ah non obi ke ba c'est bon rebelle abi na zamba pona ni amoni esprit a mutu esprit normal te po ba benga ko banga ko zonga mais alali na ba mona tonga zana ba mo so bi non faut to bi makato expliquer mutu que c'est bon tout est fini côté kuna mai boîte kwei ba to ba kufi tout ça bi na zoko ba bi papa nzela wana te akei pona omoni mutu azana peuple président oyo botala ba sini ya bunzambe yango wana à cause d'aller périr à Zongi, malheureusement na kufa, na que le kufa na c'est pas un problème. Et puis ala libyen, ala mugi na tongo kitoko, et puis écoute ba rebelle toka tongo tani, ba rebelle on va bimi na ça. On dit ba commandant qui ba, on dit ba commandant commandité par Batu Mususu. Ba la question que c'est un président élu. Ouais. Non mais c'est vrai que tant comme qu'on a compassion à Zaki nango
mawa a dégager mawa osati ezali kaka lela ndenge alors makambo po ezala surtout na kotongela bino ba port awa na kotiela bino ba batomba longa batonga pombo na mona batonga boye bazotonga pombe batonga port mobimbe kozala wana atikeli bango $500 na chaque famille éprouvé atikeli bango ba gilet de sauvetage ba gilet wana de manière à ce que kimuta bato bakufa na ndanu na kingabwa ayeka telo ngabi makambo na kokate azongi bato bakufi mais bato oba dina mai président de la République a tala bino baza ba famille on a vu sûr que pour voir na poto eza un atout pour na président de la République bien sûr pour comprendre déjà ndenge ni les pour bato bakufa apena ba korta Libye ba kora Libye awa ba mai na ba Italie wana c'est comme ça que ça se passe mais yango wana bato ba comprendre ite tant ba ki bandeko pouvoir échanger mambo échanger tout ça to komi na état de droit bino atoza libanda bozonga na mboka bozonga na mboka ba recevoir mbongo na moina soutien président mais alingité ba ke no kufa na mai alingité ba souffrir alingité ba sala mulongo mango ya en passant pour tu na sepeli suta lobili kamboyo pacheli mikobe azana kisasa kitaki po batazolo abenga biso na kisasa akotia biso wapi bino ozolo bino bokete pacheli mikobe muto abeta papa kengwa buko mino na gare du nord double mboka mino papa kweya kao na gare du nord muto wana na kisasa lelo muto abeta Kalev na aéroport droite Kalev avanda na Charles de Gaulle wow azana kisasa pacheli mikobe siko yebisanga combattant na ko traumatiser ndenge petiona pacheli traumatiser bato na poto alors bande obalandi to komina suka ya ngonga na biso ezaki esengo munene pona kozala kabundwa lesa papa oui kabundwa lesa oui donc nangana clôturer nangana ebisaka bande ko keto komi vuma na suka ya émission na biso mais etikali moi deux questions oyo to développer moi mais très rapidement maître Chouambo pour bato bazana temps ya rotala yango vraiment bien to kota la modindo kadbundi wa lesa ndeko Kabundo Alessa to ebele ke azali évangéliste azam musal nzambe azali oyo par qui na habité ce qui il parle de Dieu et ou bien il est serviteur de Dieu puisque tant aux parler de Dieu au cause à la paix aux serviteurs de Dieu mais yé azali molobeli nzambe ou bien azali musal nzambe ndeko wana comment mukolo non na mon vision c'est ce que dit le président c'est ce que dit bako bete masasi dans 2 ans mais 2 ans là comme par hasard, ils ont coïncidé dans temps il y a la mouka au baba qui non au bout de 2 ans pour changer gouvernement donc voilà ils ont tox abatu moko ce qu'on l'a dit le monde a filé ils a bakabata la mouka c'est le même makambalo baki sango lo baki o mutanganya ki le bazaki na tiseki ba solo libie ba pesa ba mbot il est pas balio de ko le ka ba baki déjà que dans 2 ans to changer yango ya isali rêve wana mais na pesa ka bino exemple mutalo baki na biso mutakoza la président de la République Shadari dérivé ici as un prophète des nations de yim terbe que Shadari n'est président de la République le congolais est-ce Abimi le dernier est-ce que yé préfète asenga ba prophète asenga ba congolais pardon que na kosa que nzambe akosa na kosa ki na ngeza kinga moko c'est le na pesi un exemple typique combien de pasteurs basala go Shadari na kobima abima tout ça on a pour un mbongo pour ba que Shadari a fandela qui vraiment mal à l'art et donc so ba lobina na a musicien nyonso ba yembela ki le to suki wapi donc Kabundo Alessa il faut qu'il se taire pona ngai d'ailleurs tout son na bunzambe nzambe soka linga lobela mutu likambo neti président de la République il va révéler il faut ebisayo le pourquoi zo salango asalango na David tangu David azwaki mwasi ya Iris Bacheba ndatindaki natabe ke ndeko yebisaye likambo sali boye ngana sepeli na ngote yango na lingi na frapper tout monde ngo ndengwana Eli tango akendaki pa Akab aeseke po asalaki boye mbule konoka te kosala boye te sinon à ma parole dans ma parole na ngai boye sikoyo mbala moko ka dans 2 ans muta kokufa lukanga nzambe alobi na ye Félix Tshisekedi ngo asali nini nzambe wana atindi ye aloba ndenge wana ayebisi te ke tango akokufa tokotika na situation nini parce que ce qui le nom Félix Tshisekedi akufi Martin Fayulu muta kozala présenté batozo mikosa ni Jean-Pierre Bemba ni Lamani oya Katumbi musika na formule wana tozongisi mboka na kao tokozonga na mboka leki na 18 ans to uti donc aza lokuta ngapo na nga ndenge na moni l'église de réveil oyo komi audace au moins lokola mutuma auto ça en Afrique du Sud ba bêtise na ya la musi muta lokuta et ça libère lui il a crié que toza boy est-ce que Kabundo Alessa na 18 ans passé à Kabila 15 millions de femmes violées
batu ba victime abomi bango ba rosi ba kufi ba nani pona nini ozwaki li sécurité kabila okufa da 2 ans obangaki po beke kasho ko boma yo na bana na yo oyebeke soko lobili kama ndengona lobi nango directement za na prison siko lelo nde omoni ke te nzamba la kisi yo ke non il faut le bango pas faire mais ça c'est des mensonges ben omoni pe que côté on a pe état de droit na ngasi eza trop laxiste na si il faut d'abord na procès justice ane razana simana ane razana simana et va comprendre pourquoi ko kutela na ba lingite mon frère bino wa pasteur ba lokuta bozo fingisa ka nzambe yango tozoro bana laisser partir mon peuple comment nzambe tanga lobaki na Moïse que il faut kuta na pharaon c'est Dieu qui organisé yo ko bana musikate nzamba ibisaki Moïse alobi bima na 9h okuta pharaon ze sikatel kenelero okuta ze sikatel si ba place toi kuta na ki na yewana c'est Dieu qui orienté partout nzambe wana mutalobaki na etia ke na mona makamwana soki nzambe mutalobeno likambwana est-ce que pour akotiona Félix Tshisekedi est-ce que azana banyama si azana bato asa pene basai na nzai musuba zawana siko ndenge ni kaka yo folo wana oh il faut ya place ngana zali président de la République mais na lobi en tout cas Félix Tshisekedi vraiment président de la République état de droit wana na moni no eba na ne pas kabundwa lesa poto se comprendre nanu que non président ko koma na pour ceux qui batiki lelo aventure muso ko bima lisusu mais wana est touché sécurité ya président ane razana dossier na ay ba benga ena no lokola ngana za kutani ay ko bana no tongo ne ko zala ngana bakasho ngana kanti bakasho il fallait batika kasho aner président zaki mbangu trop kasho aner wana moko mais ba surveiller ba benga ena no ana bana bakabo lingi après sima ba se toze la 2 ans yango mono buto akangaki témoin de chauffeur oh mokile kufa na 80 mobutu avai na 80 to bangia mobutu abangi na 80 yango na pe Kagame akangai ba l'église de réveil na nino bacha ina prison to c'est la 2 ans soki akufi dans 2 ans babimisi abia en tout cas oza héros soki sali ndengona te fafanda wana parce que batu musuba zo soda sa kolobate pour aventurer muso ko masu ya pasteur kuna olobo ngakutu 2 ans zebele ngakutu une année ce sont des mensonges yango mo ba manipuler ba peuple congolais comme si on est esclave na Congo ba lobelan ba chômeur bazana kin que dans un an le rosa diplômé au rosa musala pourquoi bazo lobela ba chômeur te puisque ba que chômeur aza mbongo te pourquoi azo que ne lobela président Félix akufa bongo yenzamba ebisi ya ocha président ni parce que David Kutu tangu nani babomi nani oyo nani o musu nani avant David a régné o azalaki wa nani balaki avant David a régné o azalaki wana avant David tangu babomaki yo sa David ke babomi nani successeur na yo mutu alobaki na ngam na bomi nani qui le nom là comme Kiminga Muke abingam na bomaki David abi yo tcheli boko na ona ouin de l'éternel o tcheli boko na n'importe qui te mena ouin de l'éternel Saoul alors yo tcheli boko na pour yo ko ba ko bomi mais muto nzamba sa rejeté muto nzamba zo calculer te mais du fait que kachaki liboko ayeko lwa ngam na sala kiboy David aboma muto wana bongo yo sikoyo muto aza na pouvoir eli congolais so zo la que non changement toujours mona ke makambo la sisa na nzela na ye même si Dieu t'a parlé des choses comme ça il y a le kuta ndengona okolo bango na télévision te nzamba na ko organiser yango na lobi eza le kuta fuba kangaye pour aventurer muso baza simana et puis pona ngai Jean-Paul on senga pena na émission na biki bakonzi balanda ngo to revoir dans l'état église de réveil batu bazo kene musala ti bavanda banda tongo ti poko temple basala ka nini na kata permanence wana basambela est-ce que batu nyosu batinda bango bazala apôtre Paul est-ce que batu nyosu batinda bango bazala Pierre est-ce que batu nyosu batinda bango bazala serviteur de Dieu dona mboko wana mutu akoko sala su musala normal azate mutu nyosu bazala ka na temple mboka nini oyo na mboko tozali mutala mukaka 5h ke musala akenda ka vendredi na ni na synagogue mazotonga tramway azo sala avion mboko ya biso to sambela ka banda tongo medi poko banzamba baolesa lokuta wana to sala kata tonga te kwanga ti elo eza na makasa bachango ta na kata boîte te pour toute information ka bunda lesa yake wana poto ayake alobio campagne ezali na Saint-Denis alobi ba enfant autisme yo bango bano bazanga ba premier mois papa bayela yango 30 batuna bato bazali na Saint-Denis 30 bano ba malforme Akima yaka sa on les a géré on va ça là ça venez les boîtes vont voir les avec ba yele bena oya solo on va dans na biso roka si na bi que to yamba ba dam mo boy voilà c'est ça na laisser partir mon peuple à l'époque ba yaki ba pesi na dim pena mbongo yango ba bana ngo ba za 20 et quelques ba yemo ka taina di dusu atele ba formation ba nyabi on a kosa ki ba akimio akosi doute on nzambe o ba bengi na zala na niveau ça asiki bango banda tongo ti 19h wana nzambe wana sala kitaka na sala kana ndo lukuta ko kangaye wana nde akosala Félix Tshisekedi akufa mais ya baba na oyo abeta tali bakute membala moko babete masa mais akozwa nini alors bande ko balandi bozala na bokebi na obozo yo kana soit disant basala na nzambe ya lokuta baza ebele to sengi na aner
Aner toyebi que ozali na bato oyo baza compétent pour balande la dossier wana poto niko yoka sous ba bêtise wana te peuple congolais abandi ko mona un petit peu lueur ya nino tolingi sous ba mamte oh non soki ndé nini soko munike mwana mboka Félix Tshisekedi na mabe fukama sambela so munike liwa ezoya sambela okuki ayebisi bakongolais nyonso kaka toza na problème partout congolais azali bobondela nzambe eloko esala te toza na besoin professionnel toza na besoin professionnel liwa bato awa kabila vai na biso 18 ans tozeli muta pese prophétie azate atie successeur na ye baprophète nyonso akisala balobi ke sadari mutu akozwa lelo nzambe wana bolobaki akosi ase trompe ekoyi mutu zu bolelo te papa fu bakanga ye Congo il faut bakanga ye basambisi batune alingi nini azoluka nini alingi mbongo Soso, alobi azana besoin mbongo te. Alobi azana besoin $100 te. Mais il y a linga qui $100 te. Ou linga qui ne pas président $100. Mais siko ba benga eba tuna ye, olobi makambo bo sikoyo résultat nango za. Po obiso bakangi ete batiki ndengwana. Nazo loba na télévision ba congolais baza partout na monde entier. Aventure ko masu na Londres, na Allemagne, neta ako misaka le même kambo wana. Il faut bakanga ye, ba vandi si ba seke même église de réveil musu batikali. Yango na bifu ba revoir église de réveil et zo faire dormir ba. Dormir baba kanga. Mboko na biso kufa pona likambe église de réveil. Alors bande ko balandi na kasi komina suka puisque soto landika mettre sur la mboma azali moko ya oyo amela penza fati na libumu. Donc nakotike awati 20h azolo bandika ka boza ebele o bolali kaka boza ebele oyo bo sabonaka na émission na biso le Congo a marché. C'est vrai que le Congo est en marche et merci Fachi. Bandeko na sito komina suka émission na biso lelo vraiment bo liker, bo s'abonner, bo zala ebele bo inviter bato vraiment bo yoka ya solo puisque o biso tozo bana o esika e utaka bisika ya likoro de manière à ce que tout éclairé bino o nyo solo ba Facebook, ba news, ba YouTube, ba Dailymotion, bon un petit peu na Twitter mais le kuta pe kota na Twitter mais eza le kuta. Donc biso toza a pour na bete la bino solo ya politique à Congo bolandaka biso tous les mardis toza na ba vidéo en direct boza na mbula vidéo et outi na Kinshasa boza na mbula vidéo et outi awa na Paris donc toza na bango mayele oya meki toko saboulé na ndenga mukete. Donc voilà Ndeko Liloba Soukar mais rapidement. Merci vraiment la batignon sur balandi biso na bi ke to solo binyo su tokolo bana banda ku boko ma commentaire bo pesa ba suggestion na bino bozana ngo merci mingi parce que champion Tyson na Suisse na Genève a bientôt tozo préparer na oza na Genève na Suisse masa moko Tyson aza congolais aza grand sportif aza na sala munene kuna na Genève na Suisse a sepeli vraiment na kota kuna na kozala na ba na Genève a bientôt na kozana champion Tyson na Genève. Merci mes maman de 5 Carmel et Carmelia Christivimbo Melvimbo na Luanda Denisia na Paris et puis Blessing. Merci mingi lisusu na Lines Bonzembo, merci mingi na Aimé Katende, merci mingi na Suzanne Limbondo, merci mingi lisusu na Batunyo su o balingaka biso, o balandaka biso Bishop Chantumba le charismatique na kisana moi ça ça kei na bana. OK. Moi ça akomaki vendredi. Non. Akomaki vendredi na ça. Donc merci mingi place aux alliés. Merci beaucoup. En tout cas, merci mingi na ba congolais nyonso de partout. Na recommander ba congolais moi si oyo batu bayemba na bango na yoka ba melodie ya batu azo yemba na yoka ba loro mbongo bayemba na yoka ba Marie Misamu bayemba na yoka ba ser na ngai Lila Kabangu bayemba mais moi si Natacha Mombole oyo non papa c'est recommandable en tout cas bato nyoso tout ba kolanda image oyo bolukango comme na titre nango ezali Dieu combat pour nous. Donc vraiment les albums kamala monga mona biso va laisser partir mon peuple mais soto yungulu to ribolanda c'est que ça va. Merci manabatunyo subalandinga. Alors merci beaucoup et à très bientôt sur Eurotech TV. Merci beaucoup vous qui nous regardez. Bon courage à l'équipe de Kinshasa, Carmel, Graciela, Andy Lumisa et très bon courage mais foncez encore, on est ensemble. À très bientôt sur Eurotech TV. Zimbabwe. Wow. Nani beaucoup la kalour message ne comme pas Eurotech na Zimbabwe lobi kuna Eurotech donc ce que beti kabo télévision merci beaucoup na Zimbabwe viva toujours na Zimbabwe viva et après awa na Eurotech bazo zelango viva en tout cas lour beaucoup la na Zimbabwe awa
tozali awa ensemble na Suède, na Suisse, na monde mobimba au bolandara Erotech TV. En tout cas, tout ça n'a pas information. Honorable. Au directeur, au mouton, comme chargé de communication, Félix Tshisekedi pour le côté qu'on a eu, tout le monde est là. Tout le monde est vraiment sérieux. Technicien web, tout ça awa. Alors Ndeko, merci beaucoup. Merci. Maître Chouam. Honorable. On est ensemble. Honorable. À bientôt, papa. Merci. Merci beaucoup. Merci. Your son to be called the